Carmen Odia asala nga penza pasi na ndenge na monaka alelaka tango akanisaka mama oyaye. Po Carmen Odia aza vraiment orpheline, aza orpheline ya lokuta te. Esala nga pasi tango natalaka azolobela même écoute avant lela esala nga vraiment pasi. Ya tour pe asali eza pe na chaîne na ye tango batuni ye mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Neti ya turo oyo eza pe na chaîne na ye asalaki yango kaka semaine oyo batuni ye eloko nini esalako pasi mauvais souvenir alobi mama na ye aleli lisusu esali ye pasi makasi. Alors Carmen Odia avant basala émission ayebi ndeko wana concept émission na ye ezalaka atunaka chaque fois na suka souvenir am nini ya malamu oza nango na vie na yo na souvenir nini ya mabe oza nango na vie na yo. Naza sir Carmen Odia ayebaki tango bakotune souvenir nini na mabe ozalaka nango akoloba mama na ye. Pe nayebaki Carmen Odia ye moko ayebi tango akolobela mama na ye mai ya misu ekokobima ye to ekobima. Pour la plupart tango penza explikaka makambo mama na ye alelaka. Sikoyo nazomituna Carmen Odia likambo moko ya série ya modèle bongo esalako passe mais pourquoi ne bande l'émission faut passer temps na yo na kopupula Karine Mokonzi. Napekisi yo topupula Karine Mokonzi napekisi yo pete oclashe na Karine Mokonzi mais Carmen Odia tala yo moko nanu okozwa émotion ndenge wana oyebi bakotuna yo mauvais souvenir na yo calcule sikoyo osali émission opopoli oclashele Karine Mokonzi ba chinois na bato balingaka Karine basepeli te sikoyo na même émission okolela vie na yo mauvais souvenir ya mama na yo nalobi okolela mauvais souvenir ndenge mama no atika yo pour comprendre bien pourtant mosusu okanisa na fingi yo ya mama no te nalobi mauvais souvenir okolela na suka mozomona te ezokende bien te. Carmen Odia eza makambo ya serie tala tango oleka na émission ya Leketchu eza kati émission ya Leketchu ekende bien parce que eza kati faut expliquer vie na yo ezalaki clash te polémique te o expliquer vie na yo nakanisa yo moko après émission wana oyoka résultat oyoka bato babenga yo oyoka ndenge bato bakabula na yo makambo yo baimagina te meme nga papa robo na imagina makambo wana te mais sikoyo likambo moko très délicate oyo esalako pasi ya bongo oyo ebimisako mai ya misu pourquoi pas tango bazotuna mauvais souvenir na yo loba kaka na koloba te mpo nalelaka parce que outi kopopola outi kosala rando outi osala polémique ekokoncorde te napeso exemple moko toyokaka
nayebi te soki eza vérité soki Mark Tabu akocontredire nga wana problème na ye. Tout d'abord ye mpe azalaki moke ndenge moko na nga aza na ntina ya kocontredire nga te. Balobaka na biso boye Seigneur Tabulei akufela mwasi ne moko na kala, mwasi yango mpe ayembaki na nzembo. Nayebi te soki aza mama ya ba Mark Tabu ou bien nani, nayebi te. Mais eloko nayebi bato ya poto baloba boye Seigneur Lei soki ekomi na nzembo oyo ya mwasi na ye, Seigneur Lei abanda kokoka susu koyemba te. Omona komolela. Alors oyebi tango wana Zaïre, Zaïrois, Congolais, Angolais, bakonsolaka bato toujours na mouchoir kaka te, mais na babillet. Wana bazobwakele ba franc français, ba franc belge, ba Deutschmark, ba lire, ba livre sterling, donc ba mbongo wana tu bazobwakele. Sima nango akopema azongeli concert mbongo pe ezwami. Alors Seigneur Tabulei, papa na Mark Tabu, akalikila mbongo bapesaki ye tango alelaki na oyoyo azwaka tango bapesi na producteur, amoni oyo akolela eleki mbongo oyo abetaki concert. Po ba concert akala po bo comprendre bien, ezalaki tike basala minene baza kopesa n'importe qui te, pesa kosenga mikanda ebele. Bien sûr tomona Seigneur Tabulei na Olympia, me wana esengaki mikanda ebele pe babetaki na bato ebele. Me ezalaki te ndenge ezalaka lelo. Lelo pe senga mikanda ebele me ana facilité. Alors baseri wana soki na concert no bakoti 200 personnes. 200 personnes eza déjà ebele. Alors Seigneur Lei, en tout cas, bato babanda kotiela ye bambongo soko aleli ndenge yo Carmen Odia ozolela mama na yo. Yo nayebi ntina ozolela te. Mais Seigneur Lei mbongo ekotaki ebele kolela mwasi na ye na nzembo na ye. Sima nango Seigneur Lei chaque ba concert apreparaki moment oyo alelaka elakisi moment oyo azwaka Tsintsani to dim ayebi deja. Donc akomei kolela sikoyo kolela oyo aza kolela liboso te ya mwasi na ye, me komi kolela pote akonte soko akotisa combien na kolela. Yango Carmen Odia soki nalobi no parti wana bon nasukisa ndenge ezalaki. Bana poto oyo kako basungaka yo balobaki na Seigneur Lei mokolo mosu aninga lela ntango kaka bandi nzembo yango babando ganga turo kolela te tokopesa eloko te mpo bocomprendre. Bana poto soki oleli tro bakosignale yo kolela lisusu te. Me yo Carmen Odia eza esolo folelaka esalaka pasi mpo na mama no. Même n'importe quel moto na situation na yo oyeba papa na yo te ozala déjà orphelin bando botama mama no susu akufi lokolo ozalaki mwana suka oza susu orpheline eza ka. Mais otikala koloba makambo yango te, oya koloba yango mbala liboso na kati ya Leketchu na Kongo liziba. Nayebi eloko ozwaki te, me ozwaki biloko moko ozelaki te. Mbongo ozwaki, ba relation ozwaki, appui ozwaki. Sikoyo foko kontrolaka kolela na yo. Kolela eza esolo lelaki, me soko komo sangisango na polémique. Batu bakosuta yo, batu bakoboyo te, bakozala toujours ba fanatique no. Mais batu oyo baza na compassion, basungako pona mawawana, modèle olelaka, esalaka bango pasi. Mais soki okomolela,
na kati ya émission oyo sali polémique ndenge oyo eza na site na yo obandi opupoli Karine obengi na kombo ya secret onga na bana kolinga mingi Mirinda bozo pesanga kutu posa ko melango na lipa Covadis to Bekatef ou bien lipa Afrique ou bien Fabrizam ou bien lipa Ngwabi baguette pour njili baza ko sala pe baguette so boye bagate yango wana Carmen Odia vraiment oezali deuxième conseil na pesosus soki oyebi ozo émotion pona kolela mama no poza normal oza orpheline na monaka pe na mamero na telefone otiaka foto mama no linga ezala mingi na émission oyo eza na polémique te eza na rando te émission moko normal wana okokolela mais soko moni émission wana eza polémique rando soki batuni yo en tout cas loba okoloba te po soko lobi mauvais souvenir no ekoki koya kolelisa yo donc koloba okoloba te ekofrene o pe olela okozala bien mais na ba émission mosusu normal en tout cas okoki no koexplike po kolela olelaka eza penza kolela ya solo eutako na motema o comprendre na lobi te eza neti ya Seigneur Tabulei bien sûr oyebi peke kolela wana okoma ko bénéficier nango mais soko lingi o bénéficiera toujours na kolela na yo Carmen Odia conseil na kopesa yo ponga ba conseil gratuit en tout cas na pesa la te conseil kaka na te kaka mais bon na pesa gratuit et ça peut gratuité YouTube akofutela yo alors sikoyo lingaka olelaka kaka na oyo eza polémique normal po soko leli na oyo non oyo ezanga polémique soko leli na oyo eza na polémique bato wana ata baza na compassion na yo bakosuta yo bakocomprendre outi na bapolémique okomi mbala moko na émotion ya mamano donc ntango okosala yango plusieurs fois bakosala kaka ndenge basalaki Seigneur Tabulei po Seigneur Tabulei banda batelemila na concert soko aleli bakopesa so mbongo te botelemisa ye mbangu atikala kolela lisusu te nayebi te me na bainformation na yoka na baparisien na bato banda kopesa mbongo en tout cas atikala kolela lisusu te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.